Balandi. Bandeko Balandi émission Balbeli Mboka Mbote Nabino Bisika Bozwami partout dans la République démocratique du Congo dans le pays frontalier Pe Binonyonso Bozali na Mikili na Poto Bozali Kota la Biso Bongo na Paris Sikana Kobo Sanate ba grande personnalité congolaise Bazali Otozor Benga ba diaspora Bana ya Poto Bazali na Paris na France na Lille partout na Lyon Mbote Nabino Bisika Bozali kuna pe na Belgique Sika Tokomona la grande dame Marilou vraiment Nzamba Ibana Kobatela yo abatela pe o bazali ko benga bongo madame Eugénie Kesse kuna na Bruxelles bandeko bozali toujours en contact na biso bino bozali na Suisse bozali na États-Unis na Washington bozali partout dans le monde entier na Canada vraiment Nzamba Ibana Kobatela congolais nyonso na pays o esika azali na ebiete na RO bozali vraiment kokoto mingi pe ko partager émission na bino na lobaka ite nouvelle tendance TV ezali télévision na bino en ligne oyo esengeli bolanda à tout moment parce que réponse topé makambo tolobaka awa ezalaka théâtre tozali koloba bongo makambo na solo oyo ekosunga bino pour que bon comprendre quand même la réalité o ezali ko salema na République démocratique du Congo bongo bandeko bakotala biso na Mbandaka na Bukungu inkela bakotala biso na Kasai tokei kuna na Bulungu na Bandundu ville partout na Maindombe partout na Congo na Katanga bandeko ya lwalaba na kobosa na binote bino bokotala biso na Bongandanga bisika binso bozali na tondi bino botondi mingi tika ete Nzambe aiba na kobatela bino merci na bandeko nyonso bazali ko accompagner pour cette émission et ça les mamalamu bandeko lelo to eko solola mingi masolo matali République démocratique du Congo lelo to eko lobela bino ba vérité en ce qui concerne notre pays lelo to eko lobela bino makambo ya solo en ce qui concerne c'est le Congo mboka oye simbami na bakoko mboka oye zatoyi ko braté ko bebse ngote merci na prophète Konde Polo Dominique bazali les leaders ya confession religieuse li loba na Nzambe mokolo mwa lelo nazali ngai mokote nazali na ndeko moko oyo na yembi kat na esika yazali moko ya bato oyo ya bomesano na émission balobeli mboka lelo nazongisi na plateau awa na kombo ya maître Claude Ngoma oyo azalaki bongo azalaka na ko travailler na ndeko Adolphe Muzitu kasi ye asile bongo ko benda na pe ko rejoindre Union Sacrée Atika opposition maître Claude Ngoma mbote pe boyi malamu na émission balobeli mboka pour te bana ko solola ensemble penza sur makambo etali Congo lolenge bato bakoza zali bongo liso na biso ete ndeko Tshisekedi face ya M23 na AFC dialogue ou pas ndeko Claude Ngoma mbote na yo mbote mingi mwana mboka Serge Fomba mbote na bakongomani nyonso oyo bopalangani na mokili mobimba o bozuli baku ya kolanda biso na nzela ya ba plateforme numérique YouTube et autres na tombeli bino surtout bonne détente sur les ondes ya balobeli mboka TV mais big salutation à Tata Mokonzi Ekolo le premier des diplomates ya Congo na pesi mbote sikazali mais aussi clin d'œil na président il y a parti PCN donc parti cher à l'honorable Willy Bakonga il est pas Olanda biso quelque part n'a pesi mbote parce que l'honorable Willy Bakonga toujours combattu mais jamais abattu donc Azaliko Bunde Tumbazo ko s'est préparé pour la rentrée politique oyaye et kozala kafu na mikolo mizali koya Nayango natondi olisusu botondi moluba bwende merci kasanayo otindela kinga merci maître Claude Ngoma na oki otangi Willy Bakonga toko solola makambo ya ndeko Willy Bakonga po ete yemoko ayibinti na nini akima politique ayebi ete mwana ikanga ayebi ete makambo ta msu ya mambia salande salake azala suna politique était tokozonga pe ko solola yango bandeko bino bazali kotala biso partout dans le monde entier vous savez au moins la situation vient de enfin moi je dirais que la situation veut se compliquer la situation a changé ou comment maître Claude Ngoma oyebisa biso un peu lelo oyo ozali na kati ya Union Sacrée tolanda ndeko Tshisekedi na mwa badisi kulu mebele asila koloba aloba na biso ete ye ako ata mokolo moko te akokutanaka na ba M23 topé ba AFC pona kosola na bango jamais kozala en face ya bananga pona koyeba na kosola na bango kasi lelo awa dialogue ndekomi base na biso lelo na makambo matali République démocratique du Congo maître Claude Ngoma
bino na union sacrée vous allez concevoir yango nini vous allez concevoir yango comment par rapport ya makambo ezali ko salema motuna ya liboso soko ko ikope senga yano rapidement pour être toko topena na mojindo ya masolo na biso. Merci mingi motuna ya likitoko ndeko na ngai e yango lelo na buskilaki ba programme na ngai nyonso pona ya kopesa éclairage lumière na opinion nationale p internationale au bazali na confusion moi mingi parce que ba opposant oyo ya biso ya mboka o bazali ko exceller na rôle moko ya ba considération d'ordre périphérique bazali na fonte ba ko manipuler opinion bazali ko tia ziki ziki pe intox na kati ya opinion. Alors vérité ezali nini ya motuya o esengeli ba imboka ba koka ko simba et ali était que le président de la République Félix Tshisekedi na gouvernement na ye bazali ba demander te ya dialogue oyo Angola azokoti en place le jeudi prochain. Bazali ba demander te topena bongisa lingala nangai biso parti Congo tozali demander te na dialogue oyo Angola azali koti en place le jeudi prochain. Oh, dialogue on a mais masolona ezali bino mbosengi yango te biso to sengi mutasengi dialogue te to sengite na kanisi bino nyonso biso nyonso to landaki communiqué o ebimaki mokolo uti koleka na gouvernement angolais oyo lobaki était que na mikolo ezali koya dans le tout prochain jour ako si en place un cadre d'échange entre les M23 et la délégation de Kinshasa. Atikalo Lobate est le président de la République. Ok, bah donc nullement communiqué Zolobela M23 est le président Tshisekedi. Mais communiqué Zolobela la délégation de Kinshasa. Et Kolandi Sama a communiqué on a les rebimi Madame Tina Salama n'a pas si emboté la porte-parole du président à Lobaki Yango que tozu acte parce que Sengeli Koyeba Batomingi Bali na confusion tant bako Lobake Bazolobake non gouvernement eu acte. Mais acte ezali réponse moko diplomatique. Parce que sur un plan diplomatique, eza n'a pas réponse topé ezali n'a pas jargon auto-utilisaka. Donc, qu'on soit acte et la qui cité kenandimi et la qui cité pekenaboy. Et puis encore, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a été éloquent sur cette question. Aloba qui a moi encore clair que biso le gouvernement congolais azali demander na yangote. Misusu bakoloba ete que mikolo uti koleka tata mokonzi ekolo akendaki komona homologue nae Joao Lorenzo mais c'était sur invitation et l'air accueilli basololi na homologue nae atalisie o ezalaki schéma nae mokonzi azwaki obe acte mais ngai le président Angola mutayaki awa te ezaki ndeko Tshisekedi ndakendaki vers ye yango bato bazali koloba ke tango akendaki ndakende ko yebisa ke andimi dialogue ou pas. Le président Tshisekedi accueilli sur invitation. Ba bengisi ye ko bengisa. Et relation diplomatique, respect diplomatique oblige tant aux yeux invitation homologue na yo, au tali agenda na yo et permettre yango moni tata mokonzi ekolo akendaki mais yete motakende ko senga dialogue. Ozomona. Donc awa esengeli toye bana principe moko était que dialogue e ko salema jeudi, qu'est-ce que je dis le mardi prochain. Ezali dialogue te oyo gouvernement de la RDC oyo asengi. Donc tolali ba demander na yango te tozwa ki obe acte. Mais ce qui te boye qui dialogue, ce qui ndeko Tshisekedi dit topé gouvernement congolais et boy dialogue. Ba retomber nini tozana ngo, tokozala déconsidérer sur le plan international, topé toko perdre ndeko Tshisekedi ko perdre, topé Congo ko perdre mabele oyo ezali maboka banguna. Non, ezali likambo ya ko perdre mabele te parce que na réitérer encore position ya tata mokonzi ekolo na ko dialoguer na ba terroriste te. Okay. Na ko dialoguer na ba rebelle te. Alors masolo o ezali ko salema na Luanda mardi prochain le 18 mars ezali processus ya Nairobi et longwe na ngambo ya EAC eyei epa ya mwana mboka Joao Lorenzo. Alors processus ya Nairobi ezali ni ezali processus oyo ezali luka koti en place ba mécanisme nyonso ya retrait ya ba mouvement autobengaka ba groupe rebelle. Ozomona retrait na bango tout ça donc démobilisation ba biloko abongo nyonso bazoko kutana po batalanga siko baye basiko koti en place mécanisme ya retrait ya
ba otozoko benga ba groupes armés parce que tenez au Congo nous avons plus de 50 groupes armés ceux qui to bakisi na bananga na ba o nyonso donc Congo azali le seul pays en Afrique où azali ko abriter plus de 70-80 groupes armés na yango processus à Luanda nde yango memaki et Angola asengaki yango et kendeki na Angola Jean Lorenzo azwaki yango nde bazo kenda pona ko solola na o etali processus ya Nairobi et ali li solote entre le président de la République naba patena mais processus wana Angola bazali ko kene maître Claude Ngoma ndeko Tshisekedi bazalaka kuna liboso na Kagame hein donc bakosela kaka comment to bien on est cahier de charge wa to pe bakosela kaka ba koro basolola ka wana to ba ko changer makambo mosusu na o ezali koya te esengeli ba imboka bayeba ete que tozalaki na deux processus tozana processus ya Nairobi o ezalaki na EAC to yebi ndenge nini lekanaki et puis to ali na deuxième processus o ezali ya SADC. Alors le président Tshisekedi tango akendaki Angola na bambula ba mois o euti koleka na basanze euti koleka o ezalaki ke bakutana na homologue na ye Paul Kagame na Angola o Paul Kagame a quitté on ezali processus ya comment je vais dire il y a SADC. Mais awa Angola za na processus ya Nairobi o ezali kotala mécanisme ya retrait ya ba groupe rebelle o bazali coopérer na RDC. Mécanisme ya ba groupe rebelle ozali coopérer na RDC. Ezali po ba bimisa bango na RDC to po basala bango ni to tozonga lisusu kaka ozoma teke biloko e komema biso susu na brassage pe ba mixage oyo ezali ko sala à l'époque ya ndeko Kabila ozoma teke to kosuka parce que même 23 ba ko pesa ba condition na bango biso soki to boyi ba condition wana o ba M23 ba ko ya ba yokanisi ba soda na bango bazali na bango ba koluka ba intégrer armée ozoma teke to zonga kaka na ba même to kozonga kana même salito et salemaki à l'époque ndeko Kabila zalaka président de la République te ndeko na ngai nakoli yebisa ba imboka que l'année passée, si j'ai une bonne mémoire, entre le mois, je crois, ce n'est même pas l'année passée, il y a 2 ans passés, vers 2023, l'Assemblée nationale a joué série à la décision, topé la loi, moko, ou interdisait qui et loko tozoko benga réinsertion, na insertion. Donc, Makambo ezali susuke ono to insérer ba soldat ba groupe rebelle awa non. Yango zomona na kati ya processus ya Nairobi dialogue ekobanda mardi bako yekola processus ya retrait na bango. C'est vrai que lisolo ane kolekana pour que batala ceux qui va se retirer ba panel ekozal qu'est-ce que je vais dire pas de panel mais ceux qui ba groupe rebelle va se retirer comment ya ko encadrer retrait na bango nyonso. Parce que ce n'est pas tous les groupes armés au Ezali, na RDC que Bango Nyonso Bali ba Congolais. Toali na Bambororo, Toali na Baret Tabara, Tozali, Ezali au moins, ba pays ceux qui 8 mumba même ba Éthiopien bazali. Est-ce que photos ba Éthiopien to kotsa bango na l'armée na biso? Iko simbate. Yango balobi bakutana na Nairobi po ba solola na o Italie processus ya retrait na bango na ba mécanisme d'accompagnement na ngonyonso. Ok, bakutana na Nairobi pour na processus ya makambo wana maître Claude Ngoma total to landana no ndeko Patrick Mouyaya oyazali bongo porte-parole ya gouvernement to yokaye par rapport ya makambo to kanano e yano en tant que porte-parole ya gouvernement vraiment bandeko sika bozali ko tala émission e ko pesa bino ba éclaircissement vraiment boye bana ko partager émission e yo pokutani na ngomba la liboso nouvelle tendance faut ba ko s'abonner tozali ko tala sabino ba réalité pour être ozala na ba inquiétude par rapport à Oezali Kosalema. Merci pour la question. Ce qu'il faut savoir et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Écoutez, merci pour la question.
Ce qu'il faut savoir, et c'est que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative... Maître Claude Ngoma, réaction par rapport à Oyo, porte-parole du gouvernement. Oui, mais justement, Yango Naouta Koloba tantôt, donc Patrick Mouyaya éloquent, à la Kisibiso Pembe est que le président Ayamba Kinde le casse homologue naï. Pour Akende Kotali Saye, na cadre, il y a résolution Oyo Bazwana Kiyango, na cadre processus, il y a Luanda. Et puis, Kotala initiative Oyo Ye, Jean Lorenzo a tiré en place pour neutraliser comment le groupe rebelle Nyon Soyo Bazali active na partie il y a oriental et Mboka Nabiso. Donc je vois le porte-parole du gouvernement d'ailleurs à lobby que dans les jours à venir bah préciser opinion nao etali faisabilité il y a ba assise. Merci beaucoup et tali faisabilité à Sizwana car si peuple congolais pose à la brancher toujours dans l'émission parce que l'autre zali ko solo la penza koluka koyeba makambo ezali ndenge nini Congo ezali ko tambola olenge kani et quels sont les problèmes. Maître Claude Ngoma yebisa biso un peu makambo oyo ministre infrastructure ministre infrastructure otobenga ITPR ndeko Alexis Guizaro briefing moko esalemi oyo de monaki briefing wana yebisa biso pourquoi ndeko Alexis Guizaro Azali ministre infrastructure, Azali koloba ouvertement sur les Tutsis comme ça. Pourquoi il prend la part des Tutsis? Mais comme ça, on a retiré la bateau vidéo, bah mon un peu réaction ou bientôt dans la vidéo et puis tu vas réagir. Voilà, dès qu'aujourd'hui, on la vidéo, il y a ministre et infrastructure. L'ingérence du Rwanda au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination. » Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Claude Ngoma, Toutsukolanda, ministre Alexis Guizaro, le ministre ITP, Makambazali Koloba Oyo, et tout ici va te belé moi mitema, va te belé ba tuningai, moluba boende, yebisa biso, ndeko Alexis Guizaro, azali kozwa place ya ba tuti wana. Est-ce que Ezalina vraiment il parle de cette manière? Na Congo to zakana ba tuti na biso. Bon, d'abord de prime abord, pourquoi ministre et infrastructure Alexis Guizaro à Salaki Briefing Wana, Ezali réponse à Pesaki na à répondre qui na Bertrand Bisimwa ou ya utako sala vidéo moko Ezali qui vraiment
viral na niveau et réseaux sociaux et que ceux qui biso ba congolais, ça c'est Bertrand Bisimwa qui le dit, donc je le paraphrase, aloba qui est que ceux qui biso ba congolais tolingi ba tutite to bimanamboko to tikela bango Congo. Na yango oyaki komona le ministre Guizaro a zongi na briefing wana pour recadrer bango. Alors le problème ici c'est la question Tutsi. La communauté Tutsi. Même moi-même aussi je me sens perdu na kati tango bazolo ba communauté Tutsi, communauté Banyamulenge. Ozomona ke ba otobengaka néologie tobenga ngo na le côté français comment encore géologisme. Voilà. Géologisme, wana oyo bango bati en place Tutsi et l'autre là comment Banyamulenge ngana remetaka ngo en cause. Bazali bandeko na biso, certes. Bazali ba Tutsi. Mais nationalité congolaise au bango bazalango bazui yango par acquisition. Pour bazali ba congolais, bazali ba Tutsi, bazali ba congolais, c'est de même aussi na ba Zaïrois topé ba congolais na biso bazana mikili ya poto. Français ya mwindo ala raté, mais bali ba français. Du point de vue de droit, je souligne bien. Ouais, du point de vue de droit. Ouais, bandeko na biso mususu bazana poto pe bazana ndenge wana. Ouais, baza bongo. Aza mutu mwindo mais aza français. Aza français, aza anglais, aza américain. Du point de vue de droit, ça tient la route. Mais sociologiquement, sokotali na sociologie française, français ya mwindo ala raté. Soko zongi na sociologie congolaise, on peut comprendre que les Tutsi bazalakate na Congo. Mais comme monde est commis en phase moko ya mondialisation, bali bandeko na biso bazana nationalité et de surcroît il est le ministre, il porte la nationalité congolaise. Donc nakoyebisaka bango au lieu que chaque fois balo bakana cadre ya communauté ezo lésé nani mususu et ko senga ce que ba agir comme étant ba congolais. Moni. Et ici, dans ce pays, pourquoi? Parce que, à une position école, à lobby en clair, est que Rwanda, tout les Congolais, jamais qu'au Senga Kagame aya ko protéger. Élément de détail. Deuxième élément de détail, dans le briefing à lobby. Combien de tous les Congolais ont été massacrés ici au Congo? Yango, Ezali, Alibi, Oyo, Bertrand Bisimwa, na Kagame, bazali kotia désordre zizani pagayi na ngambu ya mboka na biso pour que baya bazwa bokonzi na biso bazwa pe mabele na biso. Mais biso nyonso alinison tolobi to sangani biso nyonso simatata mokonzi ekolo bakolonga etumbo te mabele ezali ya bakoko. Je pense que j'ai dit. Ok, vous aviez bien dit, Maître Claude Ngoma. Kasi, Likambo ezali kosa la batoni sous pasi, Maître Claude Ngoma na bengi sakio, attends que ozali moto ayebi sous mibeko. Maître Claude Ngoma, ba résolution oyo ezali oyo kosa le makuna na Angola. Oza choqué et comme mabiso na résolution moko ya malonga oyo ko silisa penza bitumba ya est wana. Et puis par quelle méthode ba rebelle wana baza kuna bakobima. Bakobima na nord et puis sud Kivu. D'abord, nyonso tozali kosala na niveau régional pe sous-régional ezali koluka ba voies et moyens pour tobima na kati ya crise oyo sécuritaire oyo ezui biso plus de 32 ans avec conséquence 18 millions de morts. Le Rwanda avec 6 millions de morts a teki agression na ye ba reconnaître ye mobimba mokili mobimba que il y a eu génocide plutôt j'allais dire na Rwanda. Mais biso 18 millions de morts. Nous-mêmes en interne, étant que des Congolais, tozo kokate koloba munoko moko, tozala unisson pour to teka o izali génocide na biso. Soki ba imboka bazoye bate danger o tozo kende nango. Le peuple congolais na planète monde entier mobimba, tozali le deuxième peuple à être exterminé après les Juifs. 18 millions. 18 millions. Pratiquement, Rwanda Nangambu Bazali 20 millions. Donc c'est à peu près 90%, qu'est-ce que je vais dire? 20%, qu'est-ce que je dis? 80% des Rwandais Bakoufa.
Mais là, ce n'est pas des Rwandais, ce sont des Congolais. 18 millions. Et c'est pourquoi, ici, moi, je demande la maturité de la classe politique congolaise. Mais malgré tout, au-delà des 18 millions, il y a toujours des Congolais traîtres. Oyo bazo continuer toujours à jouer G à Mongounia pour continuer à toujours kokufa. Mais les Congolais traîtres, les Congolais traîtres, le côté, les généraux traîtres, les bimi combien avec Tumba, les généraux traîtres. Nayoki awake, jugement moke zobanda, audience foraine moke zobanda, ya ou baosam sa ba généraux, ba kimi, ba officier supérieur, ba kimi, bitumba kuna na est. Mais tout ça ko kende, punition ça ko pesa ma malonga te, tout ça ko kanga ba infiltré, tout ça ko mona bato ma ben ndenge nyos, mais punition ça ko pesa mate, système moi les a dit ya nini. Ndeko nangai mosale ezali kosalema na ndenge ya makasi na ndenge ya monene mwa ebomona yango lelo réalité oyebi makambo nyonso ezoleka na mboka na biso atangu tata mokonzi ekolo alobaki na biso que M23 AFC mokonzi na yango ezali Kabila bato baboyaki tata mokonzi ekolo balobaki non ya koki koloba bongo te mais lelo emonisa misembo olandaki tribune ya Kabila l'air alobi que comment donc le revendication il y a M23 na AFC ezali baspiration il y a peuple congolais ça c'est Kabila qui l'a dit est-ce que c'est normal raison pour laquelle yango tolobi était que Kabila azali de quelque chose na kati ya yiki ikio ezali koleka yango monaki akima ki azwaki 100 mètres azonga kasumboka te et puis na tie loboko nanga bakata Kabila kotika lozonga sumboko te. Bato bakoki ko critiquer président Tshisekedi oui motonyo so azaka na mabene ya zana malamu na ye lelo bako beta lisolo bato misu bako lobawa M23 tangwa Kabila basilisaki yango mais ça faux et un mensonge grossier ezali faux de konangai d'abord M23 où tu as M23 et utina otozali ko benga CNDP patron ya CNDP zalaki nani Mwanga Chouchou azana boloko Mwanga Chouchou na 2009 basololi na Kabila yena batunaye baye kokota ba institution depuis 2009 te Tshisekedi ya kokoma Mwanga Chouchou azalaka kaka sénateur ozolandanga très bien Kabila salaki toujours sénateur azali kosale toujours sénateur M23 o etikalaki ezalaki M23 ya ba Wilingoma parce que ba Wilingoma balobaki te Mwanga Chouchou a négocié mabe yazu compte na biso to koyate or Kabila zui Mwanga Chouchou ayenaye Mwanga Chouchou akomo soutenir bango à distance il fallait moi na maman Maria ya Fachi Béton aye Mwanga Chouchou main dans le sac lelo yewana na ndolo donc bato sengeli baye besika to zo azala ndolo mais CNDP kufite CNDP na ezala soute te CNDP c'est kufa et kufa mais ba kombonde ya CNDP et bibisi ba M23 CNDP kufa et boti sikoyo M23 omoni et boti M23 donc ezaneti virus moko soki bo kati mutu batikaka toujours eloko moko na kati po 10 ans 15 ans après ba oya kozonga na yango lelo moni ke tata mokonzi kola telemi alobi yango ligne rouge à ne pas négocier avec les terroristes ezali dialogue toko négocier même tabo komi na porte ya hier ndako elingi koloba ke vome bobo mangai na kufa na négocier na bino aux assure que de Tshisekedi a négocier na bango te mais tata mokonzi alobaki yango ka ko négocier na bango te et puis lelo négociation ezate donc il y a un grand travail où ezali ko salima mais bato bali na misute ya komona yango omoni lelo ezondre mwana o yazana nzala omoni lelo to banda ko uta kelasi tout la midi ozongi peno na bo 17h ekuta mama zo tout a pondo do yo bul no ezaka ke pondo wana esala ta 10 minutes na moto ka ke bela po yo yasila yango lelo ezo sala biso na ko senga na bandeko na ngai nyonso ba Congolais Congo ezaka ya biso te to linga ekolo ezaka ya biso te to ali ba kengeli na yango bakolo Congo nanu babotama te to sala angele biso to zwaki Congo e foto tika yango pe na bakolo nango mukolo bakoye banini bakosala na mboka oyo ekozala mabele ya bakoko na bango ngai na bino to ali ba Congolais de sang
na tangu ko swa nezali yiki ke koti na ndako nioka koti na ndako tope mopaya ye ko bumbisa biso na kati ya ndako ba problème na biso interne to tia mopanzi tozonga l'unisson to bimisa mopaya wana hors du territoire national. Lelo nazo ko profiter na micro na yo ndeko na ngai Fomba na répondre na opposant parce que ba opposant bango nyonso à l'unisson ba koloba ete que guerre ezali guerre à Tshisekedi, agression ezali agression à Tshisekedi. Mais détrompez-vous chers opposants, agression ezali à Tshisekedi te, agression ezali ya Congo. Président Martin okoza l'opposant ya Congo mukolo nini soki Congo ezate. Président Moïse, président Frank Diongo, ça ne sert à rien à tango oyo tozali agressé bo bando luka ba coupable. En temps de crise, ce sont les idiots qui cherchent les coupables. Les sages et les intellectuels cherchent des solutions. Na fingi mutu, na tongi mutu, na tangi komba mutu, na pesi lises. Le Congo est en train de chavirer, chers frères. Vous qui êtes en Europe, bati abino intoxité. Na kati ya wana Congo musala ezali kosalema. Ba misusu nazomona bango bazosala bako boakela nanga ba fleur. Mais chers frères, nanga n'est qu'un sous-traité de Kagame. Na rappelé bino yango te boyebi yango et na stratégie ya Kagame pour na ko déstabiliser Congo asala kanini azwaka toujours moto moko ya congolais atie na tête pour accrédibiliser thèse na ye. Pour baloba ke thèse ba congolais. En réalité za ba congolais ce sont des Rwandais qui veulent notre terre. Tous à l'unisson, toloba na mongo moko. 32 ans ikoki. 18 millions de morts, c'est beaucoup. Et sengel na biso nyonso toloba monoko moko. Plus jamais l'agression na Congo. O ezali mbala ya suka. Ezali troisième agression tozo subir na mboka na biso. Nous ne devons pas nous laisser faire par ce petit pays. Tous, nous devons privilégier l'intérêt général. Je demande aux opposants, à nous du pouvoir, Baïgo na biso totia mopanzi, totala mboka, tobundela mboka. Nakanisi moluba bwende. Merci maître Claude Ngoma na kotika boete to souffler mouké na to lande un peu ndeko Félix Tshisekedi lolenge asila ki bongo ko recevoir nouvel envoyé spécial ya royaume belge ndeko Jordan ocha vidéo ya ndeko Tshisekedi ninga mbaki nouvel envoyé spécial ya royaume belge obe pona masolo ya État sécurité ya République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle.
Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. L'envoyé spécial du Royaume belge, Oyo de Gotsere Outiko Yamba, vous avez compris que tous ces gens ici, bon, on a évité. Bazali Koloba, oui, Bazali Koloba tout moment sur les sanctions ni ba kopesa ça na Rwanda ceux qui bazali ko continuer na makambo oyo ezali ko salema kasi esengeli na biso pe ba congolais to meka ko retenir et loko moko ete Congo ezali mboka na biso, il ne faut pas tozala toujours na bizaleli ya koluka koko ça parce que le chef de l'état Félix Tshisekedi a accordé ce mercredi et ça na mi bongo lelo mercredi et ça na mi ya lobby nde accordaki makambo oyo kasi ndeko Claude Ngoma bino ozali toujours na confiance ya mindele oyo bango Belgique baza na kati ya Union européenne. Union européenne tanga nyokoli Congo tanga Union européenne amonaki makambo ezali ko salema ayebaki ba secret nyonso ya makambo oyo Rwanda zali kozwa pona bango Union européenne kozwa minere ya Congo na nzela ya Rwanda nzela mabe pendant tout ce temps pona nini ba boyaka yango te pona nini ba dénonçaka yango te ba boya ko accepter on la Union européenne kaka siko lokola bitumbeye lokola bato bazali ko kufa lokola mamasaka ezali ko salema nde bango ba Royaume belge ba ko masiko ko tia makelele. Non, c'est-à-dire que au moni Congo ezamboka nzambe nzamba lingi Congo mingi 32 ans diplomatie na ne fonctionna boité diplomatie na biso nano et fonctionnant boyété. Pourquoi? Parce que 18 ans ya Kabila na pouvoir, insécurité ezalaki toujours. Insécurité ezalaki toujours. Mais cette question d'agression, l'élo na régime ya Tshisekedi dans tous les plateaux oyo ezali sur le plan international ozokomona question ya RDC bakoti yango avec urgence. OK. Donc la diplomatie implémentée par le président Félix, le président de la République, sur le plan international, ils ont coupé sa bamboumana yango, contrairement au niveau sous-régional et régional. Donc, na niveau, il y a diplomatie à l'international, tozali komona que ba série ya ba sanctions zali kozwama ba mesures rebelles zali kozwama et les lignes sont en train de bouger. Les lignes sont en train de bouger. Les États-Unis n'ont jamais condamné le Rwanda. Mais tant que Félix Aye, tout récemment, il y a eu des condamnations. OK. Des États-Unis na Kigali. Ce sont des avancées. Oh, bah, monsieur Baroloba est que mais bino kaka ba condamnation. Mais ba condamnation na ezo ko asphyxier régime ya Kigali. Ezo ko affaiblir Kagame. Plus Kagame est affaibli, moyen a koka kozala susu na rôle moko makasi ya ko déstabiliser Congo et kozala te. Voyez-vous? Parce que ici, il y a un principe intangible. Il y a respect, il y a intégrité, respect, il y a minier écolo, il y a des frontières nabiso. Oh, bango bazali, ko sapé, ko violé. Et vous-même, vous avez suivi l'ambassadeur belge, Ndenge Alobi Yango clair, que la Belgique a payé d'abord la sanction, mais à Zotala, comment on s'est comporté? Ce qui a salité tites, il y aura encore série Moussousou, il y a ba mesure au bakozwa pour qu'enfin Kimia et Koka Kozonga n'aminier les nuances écolo ya Congo. Donc, coup de chapeau à monsieur le président de la République et clin d'œil à madame Weiner, Thérèse Wakai Kwamba, Oyo Azali Komouye Mayo sur le plan diplomatique. OK, coup de chapeau naye kasi rapidement ndeko Jordan to solana no moi muke maître Claude Ngoma otanga ki kombo ya ndeko Willy Bakonga awa otanga kombo ya ndeko Willy Bakonga yebisanga nano ndeko Willy Bakonga oyo ba réputation bato basela ko sala makolo ba makambo wa kende Willy Bakonga o amema mbongo ya Congo makambo wana esila o asali boy a détourner asali le baobab de la Tchouapa, le grand leader ya Tchouapa. Yango Zomona qui toujours combattu.
yango zomona ke toujours combattu jamais mwana na ye wana tomoni mwana sombi ba mituka bakosa lobe publicité mituka Tesla au lieu baskia na politique au lieu tata zonge la politique ya kotika mwana ko salire identité na ibo esengeli na baimboka baiba eteke ngonge beti mentir il en restera quelque chose attaque kosi ndenge nini vérité suka koya kobima mwana mboka Willy Bakonga a détourné mbongo à l'état te mwana mboka moto balobaka zaka okatsa mai na ba millions non omoni akima na politique ezala lokuta bakosela ye parce que bato misusu o bazalaki na ye na kati ya etumba politique bazalaki ko wela kiti ya ministère ya éducation parce que baebaki ke ministère ya éducation la tango wana ezaki EPST ezaki na mosolo ebele mwana mboka Willy Bakonga akoyiba détourner 2 millions de dollars te aye na politique aye na mbongo na ye na politique aye kozwa mbongo na politique te encore que c'est un technocrate na matière o etali éducation OK na matière oyo tali éducation soki lelo na Congo tozali na expert na oyo tali éducation honorable Willy Bakonga soka za premier tazali deuxième baluki nano à partir de Covid balobi non 1,5 million elimwaki rapport à IGF bimi bakei na bazuzi ba examiner rapport à IGF Willy Bakonga na kati ali atanelo komokote Baeko Kanga, le secrétaire général ya EPST, Jamba, Baeko Kanga, directeur ya Sekopé, Bakondana ki bango, ceux qui 3 ans, 4 ans, Bautiko Bima il y a à peine 3 mois. Willy Bakonga Bakanga était, Batika Kaye. Mais comme Batoana Badongolo miso na ye, o bazo oluela, leadership a pas. Basali misa butu. Na leki na emoko o yatikela libele. Oya komaka sénateur oya remplaçaka Yaya ba monter coup oh non Willy Bakonga kimi na 2 millions de dollars na Braza un ministre en fonction à que azo kimi na 2 millions mais azali une autorisation de sortie vous pouvez comprendre ça un ministre en fonction bon le bien azo kimi mais azali na autorisation de sortie Baké kozoé na Braza na PV ya déclaration ya Mosolaza nango 31 millions de dollars 31 000 dollars PV za renseigné a déclaré 31 000 dollars awa na Bichungobila a commis na ngambo na Brazzaville ba vérifier ye ba sali fui ba monier na mbongo ba sengie PV ba pesi PV Brazzaville a contresigné encore Wapi Moyibi à Willy Bakonga ezalité. Et comme c'est un homme intègre, comme c'est un homme respectueux, et ça là qui est ma bé na loposo na ye anzoto na kati, et ça là qui est ma bé il fallait avoir repli. Oyebi kulutu wana zoyo kaina sango. C'est un homme honnête et droit. Mais donc na Congo et comme kaka soko moto aza ministre, bato bakoma basangani, to conseiller likambo bo, ya ko isama. Surtout na régime régime autobengaka kadiosa ceux qui ba betelu yango bati openi ngisa Congo na esika na ye bangula baza kolonga biso omoni kulutu Willy Bakonga motema malamu na ye motema monene na ende muteko bongisa ye kaka bato yazo kobongisa kaka bato yazo mema oyo mwana yo boti na politique oye na ye kaka ye moto akotia yo mbeli na sima mokongo oyebi na mobeko oyo ya biso awa code pénal na biso na mambi matali détournement blanchiment d'argent oyebi soki bakangi yo na infraction wana législateur pénal akata etumbu ya combien d'années ebandaka 10 ans 20 ans tozana ndakisa wa kamere l'air bakondana na première instance na combien na 20 ans de prison pour détournement a matina second degré et kitina 10 ans tina cassation ba quitter ce qui était normal. Moi, Mboka Willy Bakonga, Bolobia yibi 2 millions de dollars. Mais moi, je suis là, moi, Bakonga, Mutuka, on a Tesla à Sombi. Prix à Mutuka, on a bien.
moi on a ça la gata ça la wa pas un bon moni batole non et les téléspectateurs de balingi baye ba mitula ba et spéculation moi nazali mutu kezali na kisasa ça spéculation non te nazolo ba ke l'air bazolo ba ka sala ke loko te zali spéculation bazali ko spéculer azali gestionnaire des écoles école wa minene o ezali awa na Congo o toyebaki avant même gratuité ya toyebaki liboso ba boboto belikia tant bozo tanga ba boboto belikia o yepe ko tanga pe o ezali collège Madame de Sévigné azalaki na catégorie A école wana baza na catégorie A ya école prestigieuse au Congo et puis les écoles mon côté c'est plus de 10 école ya papa moi na gestionnaire siko bokolo bana bisoni Willy Bakonga plusieurs fois ministre na mboka we 2 millions de dollars tala kadio shabako c'est la moto plusieurs fois ministre 2 millions de dollars oh yemo kwa ko mobiliser yango na ba entreprise na nyonso ozomona esika le côté uta et banani o bazali ko instrumentaliser yango ezali bakuya kuya ya chopa leadership a chopa lelo ndeko na ngai soko kei chopa bakolanda biso hein okoyoka réaction chopa lelo ekomi unité zali lisusu te rapidement na katio total na no image moko na mona ki parti politique ya déclaration ya parti politique ya ndeko Bakonga rapidement pour être comme qui massima yango batia la biso image on après nous allons discuter un peu pour aussi ça na no toeba pour tonga toeba ndeko Bakonga akenda wa rapidement déclaration du parti pour un Congo nouveau PCN. Le parti pour un Congo nouveau en sigle PCN réuni en urgence autour de son autorité morale, l'honorable Willy Bakonga Willima, sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Le PCN condamne avec véhémence les actes de barbarie et de délinquance ainsi que de déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo en vue de la balkanisation de notre pays orchestrée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 avec des bombardements aveugles qui continuent à endeuiller nos populations. Le PCN demande à la communauté internationale de condamner très clairement et sans détour l'invasion rwandaise dans notre pays, d'exiger son retrait immédiat et prendre des sanctions contre le Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo. Le parti pour un Congo nouveau avec son autorité morale, l'honorable Willy Bakonga Willima, réitère leur soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à nos vaillants soldats engagés sur le front au prix de leur vie, ainsi qu'à nos compatriotes Ouazalendo. Le parti pour un Congo nouveau en sigle PCN appelle à une mobilisation tous azimuts de toutes les forces politiques au-delà de nos clivages, ainsi que toute la société civile, à tous les jeunes de 18 ans et plus, de rejoindre nos forces armées pour que tous, comme un seul homme, nous puissions défendre l'intégrité territoriale de notre pays et chasser les ennemis de la paix de notre territoire national. Nous devons aujourd'hui collectivement prendre conscience que la République est attaquée et que toute la population congolaise doit rester vigilante partout où elle se trouve pour barrer la route à ces rebelles et dénoncer toute infiltration de l'ennemi à quelque niveau que ce soit. Que vive la République démocratique du Congo et le commandant suprême des FARDC, que Dieu bénisse nos vaillants combattants. Claude Ngoma yonde na monde lelo lobeli ndeko Willy Bakonga ponde Willy Bakonga ali moi bato balobela kaite mais parti politique ango na komuno be bilongi ya Bangala ba mungu Bangala na Bangala yende ko Willy Bakonga PCN dit obe parti ya Bangala
Il y a pas de kanga, n'a pas de kanga. Non, 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 ils faux, ils grand parti politique. Mais il y a bilongi, il y a pas de kanga. Aux autres jugés, on a bilongi, mais si Kabazali wana ozomona ezali directoire national, ezali parti national. Ozoyo Kapesen, parti pour un Congo nouveau. Ezali parti à Bana Chouapa, ezali parti à Bakongo, ezali parti, tozali implanté dans les 26 provinces. Yango zomona tozoko préparer rentrée politique ya honorable Willy Bakonga o ekozala kafu kafu. Nali kosenga na Bana ya Chouapa nyonso. O bobungisa kelika bobungisa likiate. Papa azali, tata azali. O bino bobenga kale baoba. Azali azwaki moi repli pour atala à analyser situation politique de l'heure, mais na mikolo ezali koya bokomona mwana mboka l'autorité morale ya parti PSN a kozonga na rentrée politique na ye. Mais ya moto ezali rapidement de go. Cher ami. Oyebi na Chouapa na betali solo ya Chouapa tana 1 minute. Chouapa lelo komi na balabala. Bato ya parti o bati ya ndeke. Bobenga kangoni arepeto nini? Bato na ebisio autorité morale na bango azali ko matraquer ba député provinciaux ya ko sakanate. Intimidation butumoi. Pour que ba répondre na ba o ezali ba mot d'ordre na ye. Alors que ba député provinciaux bazali ba député ya province ya mboka, bali ba député ya motote. Tango tu apezala ki tu pas. Ba o boy bazala ki wa. Bako ekola nanu le kelasi na tongo. Bao bakoko kotanga bakombo na bango na génération ndeko. Toko zwango leadership ndeko na ngai batongaka yango na mbula moko te. Leadership etongamaka des années et des Jean-Pierre années. Bemba. Ozomona donc pour na bisabino que l'honorable Willy Bakonga c'est un homme sérieux et intègre, honnête. C'est un homme qui a de l'amour pour son pays. Akoka kukutika na politique, ako vivre malamu. Mais a-t-il en place un cadre d'échange politique pour que makanisi oyaye akoka kozongisa yango pona kotonga mboka o ezali mboka ya bakoko na ye. Merci Ndeko Claude Ngoma. Ndeko Jordan on continue la biso vidéo ya mobilisation oyo Ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo. Moi ne kanga Ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo wazali bongo Igwe président ya parti au bako benga MLC. Tomeka komona lolenge kani azali ko sala mobilisation ko tambola Congo mobimba pour mobiliser bateau ba bilenge pour ko na musana soda ko soutenir gouvernement na o Italie armée rapidement de Jordan. AFDL et comment Kinini PPRD. C'est ça la vérité. Moto ko sabinote. AFDL et comment qui PPRD. To lingi to ye banano. Na complot ngo ezala na zalaki na kati na complot wana. Nani? Nani? Nazo kabisa nani? Nani? De vérité et mataka nanini mais ekomaka. C'est ça la vérité. Ozalaki mokonzi ya mboka. Olobi babetro maboko otiki pouvoir transition pacifique. Tobeti maboko. Yo wana osepeli na mosala na successeur na yote ozo lukele makambo po lungola ye na mosala. Yo nani yo nzambe po lobano yo kokite il faut na zonga. Tande sakabino que AFDL et combat KPPRD esprit ya moto wana boyebi ezali nini tango balongoli président Mobutu ba na mutu na bango bakanisi que ye na ba Rwandais bakanisi que Congo oyo bozomona 2 345 000 mètres carrés bakanisi za butin de guerre ya bango comme balongola ki président Mobutu babino Congo oyo eza butin de guerre boyebi butin de guerre appartenir na Monguna bino da récupérer bloc ya Monguna comme butin de guerre bon bakanisaki que Congo mobimba eza butin de guerre ya bango toki kotika mboka la biso ekende boite que Rwanda ya konyo ko la biso
C'est comme ça que tika kinyo sur le bibo. S'il faut aussi manduki, ce qu'il faut de kufa para l'école autokufa. Mais nzamba battre biso ti le loto zaliawa. Donc bandeko, bo banga eloko moko te. Makamwaliwa, bo banga te. Ce que zali mokolo ya bino te ekosala mate. Combien de fois baluka mutu nangai? Eza na ba pepo, eza na ba char, na banduki. Tozalaki même na histoire ya Basankusu. Tant tozo landa nzela ya Mbandaka. Tokitaki na Basankusu na nzela moko ya Waka. En face ngai il y a 10 mètres, 15 mètres boy. Tozo ka bruit moko boya salitique. Mais ennemi de azaki wa tozuye après bagarde la kila ba tozuye ba to kangiye. Na lobi bobo mayete. Mais hier azib sanga nini que non nana ki na beta yo. Mais mundu ke calé. C'est pour vous dire ko banga liwate so zali mokolo ya yoto e ko zwape yote. Olandi nani ko ipsa bino boy. Bo banga eloko moko te. Oye koya. Oye koya. Oye koya. Nanzambe longo. Nanzambe. Donc nakanisa bolandi ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo ye azali toujours ko continuer na mobilisation o azali ko sala pona ko luka lulenge kani bakoki ko sala musala na mendeko rapidement pour être comme to kenja na suka yebisanga un peu musala ndeko Jean-Pierre Bemba azali ko sala musala ngo vraiment na ebite bino na union sake boko mona mondenge. Bon, asali musala malamu ya sensibilisation, mais moi je pense que wanezo kota la union sacrée wane ali makanisi nangai Claude Ngoma na moni eteke ekoki akoki ko continuer lisusu te parce que bureau na ye elingi ko bota ba toile d'araignée. Musala yali ko sala mate, musala telemi. Oh. Asali déjà ya sali ekoki. Nanzela ya sensibilisation ko enronger ba tout bamboka musuna comité. Te mais exact province. Et ali campagne te. Ali ministre en fonction. Et Sengeli Azonga ba dossier ezali na signateur. Ce qui a kei ma union sur ma télémi. Pourquoi que ça la 3 mois, 4 mois libanda alors que koto yo urgence ezali à transport. Mais tout ezali te. Ba projet ya malamu kili kilaza nango atiki kuna nani ako signer. Ngana kanisi ke oyo ya sali ya mouiller déjà maillot belé na cadre ya tout pour la patrie. Ndeko Bemba koki mambango pena na ba province. Gouverneur tout ça en tout cas. Asenge ba telem. Adi nkambe mobali penza. Voilà donc oyo boeza vraiment coup de chapeau pour na Charman mais na ko senga na kulutu ke e koki pe mingi yazonga nano na bureau atala pe ba urgence ezali ya. Atika la kaka na terrain parce que plus ça na terrain ba document qu'est-ce que je vais dire ba dossier télémi. Ba dossier télémi ko zala malamu mingi a gagné mingi bureau na mbango bango pour expédier ba dossier ezali. OK ndeko Claude Ngoma rapidement na kokota sika na ngambo ya Lualaba parce que émission ezali kotalema na monde entier ezali kotalema bisika biso ba congolais bazali ezali kotalema na France ezali kotalema pe na Afrique okei na Tanganyika okotanga yango okei na Lualaba je m'excuse okotala yango partout na monde entier. Bongo ndeko Jordan oko préparer lengai vidéo ya Lualaba bongo oyo tozali ko benga penza ndeko Roy Kaumba Mayonde Philippe oyo azali bongo ministre provincial ya intérieur ya province bazali ko benga Lualaba ezali ko loba ete les inciviques au Lualaba seront les inciviques au Lualaba seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Tchelanga ina nos vidéos et puis nous commenter. Crédit 12 mars au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde Philippe, d'une vingtaine de citoyens hors la loi, dont des voleurs, coupeurs de route et des ravisseurs de motos. À en croire l'OPJ du PCRIM et bureau du Manica, c'est grâce à la collaboration de la population que les services de sécurité ont mis la main sur ces inciviques en pleine opération.
Au moment de leur arrestation, ces petits bandits urbains avaient sur eux des motos ravis, des réchauds de cuisine, des télévisions, stabilisateurs, chaises en plastique, habits et chanvres. Très satisfait du travail abattu, le patron de la sécurité en province, Roy-Kamba Mayonde Philippe, promet de poursuivre la traque de tous les malfaiteurs et les débuts de la troisième vague de l'opération Kanyama Kassisi en province. On endelea na kazi ya kutrake bakuluna, bavoleur, bamalfrat, kisi muna baona ni cheval de bataille yetu. Vague ingine ya Kanyama Kassisi unakuya. Tunaanza ile kazi. Tutaitumika jusqu'au bout à tout à choka jusqu'à ce que Lualaba yetu itakuwa extirpé na bantu babaye. Lualaba ni terre ya avenir, terre où il y a le havre de la paix. Tunapenda mkwe paix, ba mama, ba baba, ba vake librement kuma occupation yabo. Ule wote anajua kama kuko moto yake bali muiba apite couper crime na mavazi kwapa bata j'adresser kwa major comme ça babaruche bituabo. La sécurité étant l'affaire de tous, son excellence Roy-Kamba Mayonde Philippe encourage la collaboration entre la population et les services de sécurité. Pour lui, cette manière de faire permet à la police d'intervenir le plus tôt possible. Donc, ce que je disais, les inciviques au Lualaba seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Cette déclaration est du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Roy-Kamba Mayonde Philippe, faite ce mercredi 12 mars lors du présentation des citoyens en marge de la loi. Ndeko Claude Rebiete. Lualaba ezali province oyo ezali dirigé na madame Fifi Masuka kasi ministre provincial oyo ya intérieur musala zali kosala vraiment coup de chapeau naie parce que ton dimaka Kinshasa ministère intérieur ezalaka te ko beta le solo te omoni so ozu Kinshasa na Lualaba butuna moi donc Kinshasa na Lualaba ko comparer yango te Lualaba ce qui te lobito ça la top 10 il y a ba province la province de Lualaba est à la première. Et d'ailleurs, Madame la gouverneure Fifi Masuka a sali tellement de prouesses et les sous Yakolobelate. Au moni même, le ministre Roy Kaumba, un homme de terrain. En tout cas, n'a habité, n'a landake, n'a musika, n'a habité vraiment, mais à distance, n'a bois qu'il a en tout cas, fololo, et belé, parce que c'est un homme du terrain, c'est un homme du terrain, a habité, terroir, nion, a habité kokota, et rondement, n'a yé, ils allaient comme on y s'amesa, pour tu as retiré à commentaire. Parce que Bango na Lualaba, exécutif à Lualaba, na gouverneur, ba kota penza na vision ya tata mokonzi ekolo na ndenge ya kati. Et na plateau na yo, na zeli ko senga na ba gouverneur, nyonso ba emboîter le pas. Parce que maman Fifi Masuka, ngapo na ngai na loba guerre de finance et sila na. Et guerre de finance et sila bolu kana mino dauphin te ona te. Maman Fifi déjà tongo, tia gagner bitumba wana. Donc 2028 tu soutenir Yebele. Maman, vous avez soutenu Yanani. Mais dauphin, il y a un dauphin naturel. Dauphin naturel, il y a chef de l'État. Oui, mais là, on a le but dauphin, la guerre à dauphin, c'est si là déjà. Oh, donc, quand tu as la marambo, on a la dauphin, on a la dauphin, maman a déjà wana. Pour modèle, ça a là-bas. Oh, mais non, on a bisayo. Na ko bisayo, ba meka ki ko bundisa wa pa maman moko na ebité, mais le lo azali susute. O ba lo baka motema likundu, motema mabe. Mais soko komi lo là-bas. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match dans la province. Donc, c'est une gouvernance à féliciter. Maître Claude, oui. Ok, quelques secondes pour la conclusion. Bon, la conclusion, la biso, na senga obe na ba imboka nyonso esika bozali bolinga ekolo. Tozala biso nyonso na sima tata mokonzi ekolo. Même ozali na poto. Na unité na yo bino kutu wifi ezalaka nango pamba. Twitter Sala autobenga ba live pour na ko soutenir ba FRDC na biso, pour na ko soutenir ba institution na biso. To bunda etumba na ba Rwandais oyo. Biso ba toto sela ba compte X to landa bango tina ba space na bango. Parce que bango ba komo ko mona ondre Congo eza ya bango. Congo yali ya biso ba Congolais. Tokozo yango mobimba ndenge tozu yango na bakoko, ndenge pe tokotika yango na bakitani na biso. Nakanisi soki bolingi émission oyo contribution na bino pezali na ba suggestion ngai nazali obela bouche autorisée te
bino pe bolandi biso na yebi ke boali na bwania mingi koleka tango mususu ngai pe na biso bato tozali awa na ba plateau na bino. Mais la simplicité oblige. Ceux qui critiquent ezali, tout ça la critique positive. Ceux qui remarquent ezali, tout va comporter remarque. Merci maître Claude Ngoma. Merci bandeko balandi ya émission balobeli mboka na tondi bino botondi mingi ndenge bozala ke belé kota la émission eye bongo na bosa na kate moto tozali ko benga Henri le votre kalala oyo azali chargé ya communication ya ministre provincial et intérieur ya Lualaba otobengi excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe Henri le votre kalala Lutula Trading Company merci beaucoup na mwana mboka ya solo balobi entreprise ya congolais vraiment nazana lobaka toujours éviter maître Claude Ngoma zalaka ministère nini to nini soutenaka ba entreprise ya ba congolais est-ce que bisolo bazwaka budget wana pourquoi bazongisa baluaka ngote bazongisa ngote na ba entreprise ya bana mboka bon ba institution ezali FP ezali anapi ezali yende moto akosala démarche wana nyonso akomi mikanda ko ya ba maintenant mbongo bakozondie bakolia ngo bango moko parce que bana mboka bakosala musala makasi bakozwa eloko te bakopesa bango même pas ba marché bakopesa ngo be ba étranger passation de marché bakopesa ba étranger il y a vraiment eza malamu te mwana mboka bazali bakosala misala bakopesa libanais oyo pana bango azalaki ata na eloko te bakopesa indien bakozwa ba priorité esika bana mboka bazwa ba priorité merci na bakongomani nyonso merci Nandeko Jordan Wazali Bongo na réalisation de l'émission. Merci Nandeko Corneille Kasonga, merci na Gédéon, merci na Alain Dele na Tiki Bino na Boko na Nzambe Nzamba Batela Bino, Botika la Bongo Malamu na Banda.